Vous regardez KTG Culture Africa, chaîne 100% Culture Afrique. Abonnez-vous massivement. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Papa Samia bongo mingu matokenda kuna nguma si babare eba. Oh, abarai. Oh. Bon organiser masambuki di yende mutazala ki chef spirituel église wana. A remplacer ka tata na bango ndenge badiangenda bazo remplacer bango na babana na bango ndenge baba oyo bambiye bazo remplacer bango na bambiye ndenge ba Tshisekedi bazo remplacer bango na ba Tshisekedi babemba bazo remplacer bango na babemba le Saint-Esprit a qui tara pa na bango mais masambuki di ndenga zawana d'abord c'est un grand rosicrécien masambuki maza petit na yebi petit à mon kéko yo na évité pour mon anga et longia ba na ebio what ba petit vraiment na mon ando beta flit ali ba banda ko na tse pantalon mo ba jean suki banda bo te maka neti ya katana ba mais il y a d'autres opinions au eza spirituelles à toutes les millions ndengeni au kokolonga ngote très bien ce qui n'a pas dit charnellement voilà il faut battre condamné aussi ça mais nazo le bango spirituellement il faut zana matoya koyoka majorité ya ba petit nyonso yo bazo ya ko makamba ki mbango na ba YouTube soit disant ba ngunza bazo lata ba pembe ba jaune ba vert vert ba noir bazo misusu baza manipuler misusu pe bazo manipuler bato OK na niveau que musuni koute kota Dieu te nom dans autre avant même le pasteur à Lilo avant même bato à Lilo oh makasa une grande église comme Kimbangu c'est baptisé bakabwane boko bango batapamba bato bazana na mandala baton l'église monnaie to lingo banda kindoki soki ndenge tout le monde français lingo la sa prophète déjà ça faux biso ba congolais to la bangunza te to la bande banganga OK na ba mfumu OK asambuki di azoko manipuler bato église né d'abord une église de Christ mais bakomi pardon asambuki di titre église de Christ isoki au Congo Christ na Kiswahili yani na Chilube zani Nzambe tata la biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso ingeta mbote na bino nyonso balandu ya bosolo na politique formule D besoin de biso na bosolo na politique formule D en même temps encore na KTG Culture Africa boza bongo na bosolo na politique formule D bokende d'accord na KTG
culture Africa. On a stratégie culture Africa. Bon, qu'il y a encore la politique Formule 2. Pour la Kolanda, bongo ba vérité. Je vous avais annoncé, je vous avais dit que tu bon ensemble dans la bouche autorisée Mamona pour que beta ma solo yamboka na domaine de culture, religion, santé, politique encore partout. Tu zongi encore le lot parce que tangi bongo ba message na bino, ba commentaire na bino, ba peine na bino. Nios domoni. Ndenge bo réagir, mais bo encore plus loin, vous savez ba fausse accusation. Je ne sais pas. Les oyo manamona a répondre à ma question tout oyo bino s'est posé par rapport à l'émission précédente. Il y a des bosso. Pour un très sensible. Les oyo bangunza basangani. Ekiri ya bangunza et sangani. Bako kosala bongo ba accusation. Comment bokoki ko accuser était Papa Chikeva. Chikeva obobi bongo za ngunza. O azali fongunza. Assez la kanzambala, assez la kamakasu, assez la katsamba, misisa nzete na mai, aza fongunza. Boke encore plus loin, innocent batu papa Masambukidi. Bo accusé à komi bongo chef spirituel de bangunza nyonso. Azu bongo papa Chike vatie loko la vis na ye. Tokoye bayango lelo qui dit la vérité. Toke encore plus loin, tomati pena musika. Totengi ba commentaire. Tout le monde a commentaire, maman encore le bien habitué, mon Congo, ne vit toko. Na l'autre bongo papa Simo Kimbabu diantungu noa. Na nzambala o ya lataka bongo tout puta o ya lataka. Mais comment man akolo ba été Kimbabu o ya saka bongo na kamba. O maman la autre partir à Suisse Asia Kimbabu ya le puta. Pourquoi ça? Que fauteur Kimbabu et saka bongo ya le puta mais ya l'autre yango. Man a prouvé yango. Donc il y a encore plein d'autres questions, bien habitué, man a prouvé bino. Qui avait dit que Bafinga Bongo Mokoto Ndaku ya Kimiala Ndaku ya Papa Diangé da Kuntima Tokoye Bayango Lelo. D'autres questions que bon sur le domaine de la politique. La politique. Balobi était Joseph Kabila Akima Akozonga Lissusute. Manmona est pourquoi Akozonga Lissusute pourquoi pe ye Akena Bongo Nakokima surtout ba rimerde yango Bongo zali beaucoup circuler. To simba Bongo ya Liboso. Vous avez partout dans Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, groupe Mofarma. La la France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, la Londres, Grande-Bretagne, Russie, Ukraine, Afrique du Sud, Mali, Guinée, Burkina Faso, Sénégal, Congo, Brazzaville, Angola, Pointe-Noire, partout. Vous avez na Gabon, na Libreville, partout dans Libye, na Bénin. Vous avez scotché, branché parce que Ngonga la vérité, il y a aussi. Et sonné. Ce qui bon to bien le Kolomo que longo na tekese na ngai Amiel Kabongo Giscard panzela ngai tekete bien bon masuwa ya noa. Man mamona mbote na yo. Mbote mingi mbuta toko mokolo elamu pe to tombeli tata mokelo ko na se lokumu ndenge to kuta suna mokolo ale. OK, avant na banda ba question directement na rappeler bino. Vuluzi man mamona to ngunza man mamona. Azali Bongo Moko est un grand musicien. Il a fait son parcours à Beta Bon musique arrivée. Je crois bon bon était l'émission passée à Beta Bon la Peter Kimbango. À Kena Bongo na quartier la tête. À Tamboli Bongo na groupe Ebélé à musique. C'est un musicien. Au moment qui bon émission passée qui bon na guitare pour vous prouver que non il a les talents. Il a mis sapi, peut avoir, peut art comme Abanzebo. Il va totalement fini à mener Boba Zebo tellement Ebélé. Botika critique inutile. Alors Ngunza de l'eau Bangunza tout batomboki contre yo mutu moko osali bango nini penini o bango bazo yinela yo matondo mingi ba o batomboki na musika biso bato tolobaki na pembeni. Très bien. Puis tu sais bango esika tolobaki eza na musika te. Très bien. Eza na lemba na terminus. Très bien. Immeuble Maïbelo. Immeuble Mamelo. Maïbelo. Très bien. Au matin à deuxième niveau, au Tuni Studio KTG News. C'est ça. Il y a John Makiese. Très bien. Bishop. Très bien. Mais comment on a la chaîne Oyo, dans ça et la Oyo, ils ont chaîne, il y a Bishop, il y a un grand pasteur, Abimisa pasteur et Bélé. Aza contre Marambo, Mazolo Batipo. Awa pena yaka nandima Jésus Christ. Très bien. Mais pourquoi tu as mal à micro? Parce que ayebi na kacha Bible.
Dans Romains 14, chapitre 1, commis faites accueil à celui qui est faible dans la foi et sans discuter sur les opinions. Quel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Et que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Tout ça, ce sont des opinions. Très bien. Mais il y a d'autres opinions où ils sont spirituelles. À toutes les millions de gens, au Corolon à voter. Très bien. Ceux qui n'ont pas charnellement, il faut battre. Il faut condamner aussi ça. Mais dans le bango spirituellement, il faut zana matoya koyoka. Ozalana bongo, ozala pena boyebi ya kobanga tata ya likolo na se. Majorité ya ba petit nyonso yo bazoya koloba makambo ki mbango na ba YouTube. Soit disant ba ngunza bazolata ba pembe pembe ba jaune jaune ba rouge ba vert vert ba noir noir. Bazo misusu baza manipuler. Mais sous pe bazo manipuler bato. OK. Comme la stratégie on va l'église avec Jésus-Christ. Mais c'est kizaïroate. OK yoki oyo biminete yom tozo le ba. OK. OK o capté oye yo bokomi bongo. Obando telemela ta mususu papa nkusu oyo apesa ki yo message wa. Au commis au télémé même au Assemblée où appelle ça qui un message au commis au télémé même Chikava où appelle ça qui un message au commis au télémé même Masambukini où appelle ça qui un message allez il faut qu'il comme liberté de presse ali au commis au loba makambo oh tu capté pas bateau on a net yo yebi ngazo lobo na tu capté très bien ya uso mwapi Ngala kota ghetto na âge ya 17 ans. Ghetto, âge ya 17 ans. OK. On local ba signification ghetto donc beko. Woti kikumbi. Na kota ghetto vie ya ghetto, ya concentration na ghetto na âge ya 17 ans. OK. Ba témoin bazé belé. Poani, le kota mo poani. Bon nzambe so isela ti faut bombana. Tala batina niveau que musuni kute kota. Dans notre temps, avant même le pasteur à Liloba, avant même bateau à Liloba. Oh, ma casse. Aujourd'hui, que celui qui est faible ne mange que des légumes. Je voulais être faible pour que je mange des légumes. OK. Bah, le but est que faiblicité, voilà, et ça, au Miki, il y a comme un faible système. Mais non, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. OK. Dieu nous a donné les légumes. OK. Yozo bomangombe. O bomasoso. Violence to violence. Violence. C'est makila. Yawa biso bakoma kitina butu fali ya moto. Pazo mona musunye lengi ya continue na olia. Tous les munzana bazolo bawana. Bango bazo telemela. Olobini balobi de qui ngunza na yo papa kise mingi papa Masambuki dina papa Chikeva bakokizane bango na bango une grande église comme Kimbangwiste bakizane bakabwanye bongo bango batapamba bato bazana na mandala bato l'église mone to lingo banda kindoki soki ndenge est-ce que ndingo za la pena boy je crois que Chikeva non vous Chikeva naebi gangwa oui j'ai beaucoup d'affaires à faire ah non mais tu peux ça na bambote déjà na émission o kama mukeba nega pratique na ya spiritualité na kasi bazana kati ya bangunzo ngazolo bate OK bangunzo bazela ki jour à Pentecôte te o bazela ki peve ya longote kita pressé ti o bimaneti batunyo batu ba ko mono na ngama oh donc tu papa à casa ça pressé maza pressé yo bananga na banoko ya oh so monanga na yena ba livre jamais bon nzambe za na ba livre bon nzambe za na musunita eza na ba découverte te o muto ko ngunze senga wani
Mutabotamaka mutu nyonso congolais nyonso d'abord le mot ngunza c'est ça elingo la sali ngunza d'abord c'est tant mutu tiengo na français elingo la sa prophète déjà ça faux ngunza maintenant c'est quoi biso ba congolais to ala bangunza te to ala bande banganga OK na ba mfumu OK ngunza ata ba obwa ko quelque part communauté prophète mutu moko prophétisa amona ka ba vision banini tant pour Holandela et à la tinzamba la pembe ba bouger peli ba makaso ye ba mondongo ba nini ba tsamba ya quoi qui c'est ba chikifa ba kize ba nguza mi ba commenter ba bengi même ki chikifa nga ngalu za ngunza lukuta mais ba o ba bengi ya lukuta ba longo lipote za na miso na ba ngane na zo longo la bango ba poti ba manipulation yango komi ko soigner bango pour barouter la ticket bazata tamso na 10 000 personnes ba o bazana mo 1000 personnes ba o critiquer na critique de 10 000 personnes 10 000 personnes batali masamboki azata tamso na 80 000 personnes bato misusu wana ba o critiquer kaka ye OK bango nyonso bazaka kala ba kokina misu azalete ngunzani naza masamboki di manipuler bato église né d'abord une église de Christ mais comme ici pardon masamboki di titre église de Christ ici au Congo Christ na le Kiswahili yani na Tilube zani il est chrétien pati ko ko se ba tsoko to tanga ba livre no kuna oyebi te ke tata na bino awa kutabonga makanguma ngala vandi na njili toki makamba ko no tala papa sami abonga na nguma ko papa masamboki batu bato ba fekele batu bato yeba ba place bato no lukila nzambe te aux révélations batu bato yeba ba place ya na petit alimi petit mo papa papa masamboki obonga na nguma papa sami njile ningani kimbantseke ningani papa sami ye kutamsa bikomba papa na bangote papa sami abonga minguma tokenda kuna nguma si babare yeba abarai Vous organisez ma samboukine, il y a un chef spirituel de l'église. On remplace quand tata na bango ndenge badiangenda bazo remplacer bango na babana na bango ndenge baba oyo bambiye bazo remplacer bango na bambiye ndenge baba Tshisekedi bazo remplacer bango na Tshisekedi babemba bazo remplacer bango na babemba Saint Esprit ko kitaka pa na bango politique on peut kitaka kota bana bakongo batawala au moins de kota bonzambe bana ya batatango bazo continuer vision ya faux toke kota politique bana ya batata wana bazo continuer vision ngaka mais ya faux aliwa lo balongo ya mbunza le vrai mbunza il faut télé la makambo zo le kana mboka na ça fait mal au cœur grand pays comme le Congo toujours découvrir ba richesse en marque la marque chaque jour mbunza moko zo ya koloba ngote ozo ko discuter ba moko ya tina te po ba benyo kingunza na mino ça les affaires mais le comme si masamboki chef bangunza nyusi ke ko za pas mais masamboki ndenga za wana d'abord c'est un grand rosicricien masamboki mais ça petit na na yebi petit amukeko yo na yebi pour mon anga elongia ba bio na bio wana ba petit vraiment na mona to beta frite ali ba banda ko la tse pantalon mo ga jean suki banda bote maka neti ya tata na ba ngala dalaki pembeni ya tata na ba guitariste na via London na kufana seti ngala petit drum partout ngala sala cité Bethel on moni cité Bethel tata na bango papa mbi sérieux to beta bambunda na ba frère Kabachi kuna les alaka mandalala dans 1980 87 ba 86 parce que moi aussi ba to luka ba moyo yo mais aza petit na ngana mema ye esi ba yande pe na ndaka papa Kabachi na sima ya nini ya koto ya Faubourg ezalaka wana ya Teddy Kinsala papa Kabachi wana ofutela na sima azaka ni papa Kabachi premier choriste ya église c'est Bethel tu le loupes je pense qu'Aza vivant oui on participe à une évolution na participe na bambunda sérieux to beta bambunda ba frère Richard Baptiste ba frère nani Makangila ba nani mais il va mutu mususu man
nazalaki moponami kati na baponami bangunze ebele babimi kaka na bapale na bango akomi koyoka papa wa Sambula abloke makambo papa wa Sambula aye koloba bango na TV avant oyo akobloke makambo papa wa Sambula wa Sambula mazwi nango très bien avant oyo koloba makambo ya Kimbango mazwi nango abimaka ndenge wana na bamessage wana c'est wape des gens de la carte religion bino religion baraya on a carte boye bina bino wana bango nde basali ba religion mutu batie désordre qu'est-ce que signifie le mot désordre ngana olanda mutachachoko wa Sambula alaki dernier mutachoko ba cancer pe banda kobeta avant d'ailleurs chomo wana ti muluba boya ndola ta veste trop ali ba petit mo ba landi neti bango lisu ba komi bataola makamba Kimbango yo wapi waza na photo wala koko soki ya baba ba kyangani balobela batu Kimbango ni bango basambela so okepa ya Masambukidi ozomona moko neta toloba makamba panafricanisme mais quelque part azomema bino kaka na christianisme très bien parce que akoki koabolir christianisme te yango wana eza soubassement na ye ok tu vois baganyaka nini na sa soubassement ya christianisme baganya mingi kasi yesu azosala mpe neti ozoyoka te masambukidiste kimbanguiste oyebi ke garçon asala mausolée ya père na bango ils ont un mausolée baza na mabela monene kota aéroport kuna basala mpe mausolée bakendaka kuna basalaka mpe bacérémonie kuna donc azomema kaka batu na rythme rituel ya kimbanguiste mais na kimbanguiste basalaka babaskile te bango basalaka babaskile obi baskile eza nini baskile kopeze ngunza ngunza azoya azosote ya tie liboko boye ngunza ye kosimba ye bazosote bango mibale Masambukidi fait ça mabeto malamu tout tika d'adapter les choses. Est-ce que bango batuna te so kimba wana na ba disciple batuna question ati ba disciple tanga dans la prison kuna batuna bayebi so bazana na banani batanga bakomba ba batuna question za banani kasi na batuna na prison abanda hotel ambunde banda ko beta jamais hôtel. Mais comment bino bo jwa kombo na yebo tiango pa batu moko bo bozo manipuler batu bozo latsa batu ba vert il y a une signification couleur verte hier auta poto a une signification couleur verte aye bien mo pourquoi si ba diambe le ba tsa ba couleur vert wana na par hasard c'est du pire franc-maçonnerie et il y a des étoiles à 5 coins là-bas ba porte tout ya Kimbanguiste kokana. Très bien. Tous les portes à Kimbanguiste. Bon, expliquez Batouni. Après vos bêtis 5 étoiles. 5 étoiles, voilà Léonard. Après vos commis, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et vous les Ngunza, vous acceptez ça dans l'église, na bino bozo rappel mon lit moyaba. Ah Yesu, Yesu wisidi, Yesu, allo Yesu, yo. Il y a une grande séparation entre l'huile et l'eau. Frontière mouveza la kawa. On espèce moi il y a mystique des ala. On a raison. So tu huile na mai, au sopi mai. Au moment où il panzani mais tant que comme calme au moment frontière mo ezalaka bien mais comment frontière ezalaka une église mususu azwi mpeva yizu mususu azwi alota onda mususu azwi tala bavandi alota onda oh j'avais dit mengu mengu te babenga bakombo wana bataonda bamutampadi bakimbangu Yesu susu abimi na kati église ako kaka Yesu susu ayende esprit belisa na mbala moko alors bolo bakiboza bangunza solo Masambukidi aza grand mani on dit quoi azo manipuler bato azo mema bato na vie oyo Kimbanguiste ezalaki na mo ti akosala mausolée asali nkamba na ye pe mokolo akufa bapoze nde bapoza bakora lokuta
bakomi mpe kokende koadore mwana ne so continuer mwana wana koko ya bakoko bazocontinue génération à génération. Entre ça c'était maçon, c'était rosicritien, à tout ça la sous couvert il y a panafricanisme, à tout ça c'est Jésus na Kimbangu, l'église de Christ. L'église de Kimbangu, mais l'église de Christ. Personne n'a envoyé Simon Kimbangu. T'es hier qu'on a déjà envoyé Simon Kimbangu. L'église de Christ, ce sont des Jésus-Christ, ce sont des lumières de quoi? Les massambokédistes. Les massambokédistes. Place il y a sabadistes, c'est place il y a ça. Kimbanguiste, christianisme, judaïsme, bouddhiste. Autrement dit, c'est les amis. Qui est ce monsieur Massambokédiste? Il y a un petit qui est Wallahi. Banda au monde n'a pas âge, 7 ans. Massambokédiste. Oui. Âge 7 ans. Pour avoir été collé dans la porte, on peut produire par là, éviter comme ça, il va rejoindre sur la ndenge. Oubra. On a bêta flit. Nous les voyons à bêta. Et ça, il y a qui parle. C'est importé, il y a pas mindele. Ba rythme là, tu as bêta comme symphonie, ba clavier, ba nini, ba saxo, sur le rythme là. Babylone la grande. Grand maestro de musique. Babylone la grande. Ok. Attention au Kenya Kimbanguiste. Babylone la grande. Ok. Beaucoup qu'on a vu sur l'instrument on est exacté. Beaucoup qu'on a vu sur le banzembo bango bayembaka exacté. Alléluia, 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 alléluia. C'est quoi? Alléluia na chilou bezani. Alléluia na kimongo kisaka tezani. Po bozo sambela nzambe ya bakoko na bino bozo tia ba nzamba ba grec na kati, ba nzamba ba perse na kati, ba nzamba ba hébreu na kati, ba nzamba ba romain na kati, ba nzamba ba juif na kati. Homme jour moko la landa na TV garçon wana alata ba veste moko boye sous neti Kimbanguiste ba tia posa léopard dans c'est très bien Niata wala mubutu na bi c'est monsieur le connaît ozo Niata emblème ya mboka no pietinango au pietinango entre to lati ba veste ba mindele c'est comme les blancs ba lati ba veste ba Niati léopard ba Niati emblème na bi les blasphème contre nos ancêtres. Très bien, très bien. Pourquoi il y a des léopards? Avant il y a des léopards, il y a des léopards à la au lac vraiment. Léopard on veut des moutous. Bandana moututina c'est on y a tiens bon. Ok, les moutous bandana au sala. Là type léopard na moutou. T'aimes la combat démonté. Ah, là t'as une quoi? Ozo PC référence kaka. Ozo PC énergie. Tout à l'heure il y a ba négatif ba Massambokédiste bazo linga ba koma liso ba moneti ba famille ba diangenda. Azo manipuler ba tout man garçon. Soit qui n'a pas toi, qui m'a livre, m'a dit qu'on a voté neti, azap panafricanisme, ok, n'a cessé. Il est chrétien. Même il a moutoulanga Tchikeva. Donc, dès que Baba critiquer Tchikeva, dans Massambokédiste, ça contre ça pour Baba critiquer. T'es pas les oiseaux des mêmes plumages. Ok, il faut des mêmes badis. N'a pas qu'on a même combattu, n'a pas critiqué, n'a pas aucun côté. Bon, on a fait un matou hier. Si vous voulez ma couture, maman. Batango va critiquer Babandina. Tchikeva. Yo, Oliaka va ma casse, banini, bani. Batamba. Mais là, nous n'avons pas bango, parce que nous avons ensemble la tamba bako. Mais bako va aller être en communication avec Dieu de vos ancêtres. Atumbani. Atumama na mplate. Abraham abara mwana ne oh babare mwana te abara bokosa ka chamene oh abara ka sacrifice ya on comme ça na bala ya on zo betsa ba concert na ba poto ba to ba to na ba plein c'est quoi une sacrifice tu veux sacrifier ton frère votre maman ou ya milicio mabele o zo kata ba pongi na n'importe quelle heure zo suba c'est là on peut ba pampex ya la raté couche bébé mais la maman pour danser
vous sacrifiez le sang humain, Yamama Nabini. Vous sacrifiez votre frère qui t'a donné même un pantalon à mettre. Yolobi, on le bête en arena, l'objet on le bête en Olympia, l'objet on le bête au Stade de France. Les gens voient ça. Bazo mon normal. Un président qui a l'esprit comme moi. Au Sougelika on a Paris qu'on a. Là non qu'on a, va non qu'on a. Parce que le président Azalagana va vrai voyant au Bagoye qui s'est vraiment que moi les moutons attendent c'est ça. La formation, Abomi Batou. Makila wala Isaïe. Makila là si vous n'enga bomi bateau, wala zozonga la Congo, ou n'enga utozo la mbongo, wala mbongo wana ekota na pays, les sumu pesa ekoti. Donc les sumu ya Congolais mutakoti sango ezakaka Congolais à partir ya bangunza oyo. Les bangunza basayi ba participer bangunza ba bomi mutu boni boni. Mais comment Masambuki dazo manipuler bateau bozo ba vendre ba ngene bungi bozo comprendre que garçon dazo manipuler bino. Est-ce un niveau à toi ba comment ba bima kata secteur wana. Bandimi na yebene ba commissaire ba commissaire lokola presque nzambi. Beaucoup d'appelés PDL. Oh ouais. Vous en avez le gouvernement matali bino. Ce que comprendre bateau ba bima bazar. Au pe bazo yo kanga la minute ba ko bima bazar. Yebi combien de bateaux la bimisi na kimbangwisi. Combien de bateaux ba benga nga mano longolinga famille kute yininga. Garçon mo en Afrique du Sud comme on est na bossa nyongo baloba yina na famille na ba mère na bango Pas le wati ba yeste. pas to yebisa bango makambo ngala loba na bango botala moto makambo azolo. Surtout pour on a touché que les enfants des enfants de leur famille là. Oh ba bengi ba koko na ba kokololo. Ceux qui ba yebi ke kianga na zanzambe ba umeli na poto pourquoi? Place mutao même ma vie dans le royaume des cieux. Qui vient Prépare la photo. Kotunza baza botiki yango bokemo zila na poto tamusu ema wana ke matisa bila partir akuna. Vous êtes en train de jouir na bambongo ya ba pauvre maman bateka ka banguba bakala matembele banini so baza 27000 adeptes Et ba même tu ya kimbanseke kuna baza na kimbangwiste. c'est le Kindo tala ba cimetière ya ba mère wana ba kufa na nzela nkamba soka ezata na batombo. Ba bando nango. Moko na mona ekota matadi ba bisinga bato ba kufa na accident. Ngami ba rasta to kita to ngona ta matiti ba bite ba kimbangu se ba sala ba salongo wana donc kola ba sala e salongo te. Ils ont sacrifié beaucoup de personnes. Ces gens-là, comme chef spirituel, ce sont eux qui sont en train de maudire les pays. Parce que ceux qui vont abattre le Kouta, ça, je vous dis la vérité. Ceux qui ont béni mes frères en Europe, oh, est-ce que et ça domaine na biso tu bato babanda le côté ça ba congolais bato babanda le conseil ça peuple congolais vous a peuple nous un jour Maurice ba terminer bio ba le peuple monsieur bachana terre parce que vous êtes des malades vous comprenez que vous allez manipuler la garçon comme vous voyez. On va pas couler pas couler. Pas couler ma fouta. Les chefs $10 pour ne pas couler ma fouta. Si après dans son monde au garçon ou la boxer on a mon coup. Viens voilà. Dans son monde on va pas ça. Bateau payer $10 et ça va comme ça. Ba mbongo kaka. Azozo ma fouta mon asani, azo pas couler bateau tout oyo. Mais maintenant na abatir à TV. Na bila nzambe l'accent l'église nani azar. Azar la foi makasi. Couronne côté l'église à partir de la TV, na la couronne. Et quand on parle garçon, on peut être quoi, garçon, on parle de la chemise, na carré, on doit bien la balanza. Quand on parle la bande, on va aller à la salle. Couronne mort, kaka. Oh mon équipe. Oh voilà, on a dit ni pas beaucoup là, ni pas bateau, on a dit on va pas là, on n'est pas là. Et que quand on parle garçon, on a quoi, on va dire isolé. On doit la bateau à 7. Bango tuwa na bazaba oyo ya bazola na diabo. Man, omoni gouvernement ola. Et un gouvernement moko au pays tambola.
Il faut arrêter tous ces bêtises-là. Il ne faut pas le coronavirus, il ne faut pas y consommer. Tu ne faut pas tout d'accord de prier. On va m'enfronter. Bokatana makambo. Bokatana makambo. Nena l'équipe où il a dit l'église où on a dit, je ne peux pas citer les noms. Na tuli bato bayaki balala ka te petro na moto ebisinga non. Bayaki size. Na lebi na bimete na moni ba bisu ba kota na 7e ba mama ba ko katsa na ba. Omoni place so Congo so local. Bon matali kolo bo kitala se. Ndenge bozotambwisa mboka moko oyo eza nano mobi na masonge bakosa bino ke nzambe azalaka awa na nord ya ngola bakolela kobanga na kamba eza deja lokuta sikoyo nzambe azotala yango ozofaire croire bato des années ke nzambe azalaka kuna ke azalaka kuna te tozosouffrir tozokota na guerre tozonyoka. Pour le moment, nous avons un faux azali. Parce que nous manipuler bango. Là, on va besoin de la télé, on va nous montrer des côté la Massamboukini, côté la Chikeva, la critique à la Chikeva, la Massamboukini. Moi, je ne critique pas, mais la zone, ça va vous baser dans la dynamisme. Avant, on a mal au mola, ils ont la Chikeva, la Massamboukini. On peut mal au mola. Ils ont confirmé que Chikeva, la Massamboukini, va dans la dynamisme. Oh! Quand les populations ont mal été quand manipulation, il y a un G, sur la G, on a fait un ça. Il y a qui a le pas mon hyper, comme on y va dans G, ça on a hyper. Tu peux se battre, il y a d'abord un médecin dans le monde, on a donné le matin, il y a après tout ça. Pour y le logo. Oh, donc, tu vas dire que bien, quand tu as rien, on a hyper. Il y a un côté évangile. Évangile, c'est le man. Selon la Bible. Ah, ok, les Bibles. Ah, tu n'as pas tout, mais il est capable. Ce que moi je regarde ici, c'est un message qui a libéré le peuple congolais, pas mon Biba. Parce que tu sais pas qui Biba, moi que révolutionner les athées. Pasteur Nini, Tongunza Nini na Moka Oyo. Même lui, ça même Chikeva, même Kianga, même Papa Mposo, même Mwananzé, même Yato. Parce que c'est un Congolais l'idée qui est l'ambassade. L'ambassade d'Amérique, l'ambassade de la Grande-Bretagne, l'ambassade de la France, l'ambassade d'Allemagne. Donc, il va l'union sur la Bible, la Bunda. Tokei. Où c'est une ambassade? Parce que tous ces ambassadeurs dans la cité de Congo, tout le monde qui va il y a le président de la République, n'a opposant, n'a Faïlou, n'a Moïse Katumbe, n'a César, n'a Franck Diongo. Bon, ça m'a fait préparer dans l'ambassade Wana. Même à un mois, il y a peut-être dans la menacer ma mère qui était au Congo. Bon, mon guerre Wana, il y a aussi là. Tant que le peuple est dans l'église, tant que le peuple l'homme va dans la fikina, et pas petit on a fait. Jour va t'arriver pas mal qui sont nani, Kalambaya. Jour va Kebaya Moïse. Mais comment vous le peuple que ceux qui nous ont détruits, et ça pour là-bas, massacre de ma pays, surtout les États-Unis. Ce sont des pays qui ne vont pas toquer l'ambassade. L'ambassade. Faut tous sur le pays de solution. Tous à la table de Congo, tous à la Mounda, Bassamouki, tu ne peux pas maman. Ah. Bana Congo, il faut sensibiliser partout. Pasteur, l'église. Biou, kanga,
Jibe, Kofi, Nani, Banani, Bamutu, pour sensibiliser ma femme et Nino, tout va nous couvrir à l'ambassade où on a vibré et ça dit que Bana Congo, Batomboki. Comment vous avez d'accord à ouer ce qui a fallu, ce qui fait na fallu. Moninga te mususu mais vous êtes malade. Hein? Vraiment. Vous êtes malade. Pas petit vous va vous dire on va le va dire on va s'en comment vous dites là-bas? Hein? Entre les pays, ils ont qu'un desikoyo na rodinda na ba comédie beaucoup na ba distraction beaucoup boye avant on a la mba ina toma avec mungusu ba tia soki épinard mais des pays bien pour nini ya pour ça ni ba bêtises na ya to bénéficier na ba bêtises wa les enfants de nos enfants bon ça va diriger la bana susu ya makabila bana na Tshisekedi bana ya banani bana na Toraka. Parce que c'est un espace terre. Bah, on dit qu'il a mis l'espace terre parce que vous êtes des cons. C'est l'espace terre, c'est des cons. Bah, on dit qu'il a mis l'espace terre, vous êtes des aveugles. Si vous n'avez rien pour la Makamabangou, vous avez la télé. Bah, vous avez un conseil dans la paix. Bon, bah, on va faire révolutionner Batou. Il y a des ambassades ici pour le pays d'Abango, les gens qui ont tout comme 20 millions de morts, les gens qui ont Congo, ils ont bancarisé, les gens qui ont Congo, ils ont dirigé du sauvage qui ont Bango. Maintenant, la mort ou la patrie, c'est quoi? C'est la patrie. C'est la patrie, ouais. Défendre la patrie. Très bien. Faut défendre la patrie. Vous avez peur de la mort avec vos présidents qui sont peur de la mort, vos sénateurs, vos parlementaires là. Et tout, l'égalité et tout là, les députés qui ont choisi moi, qui d'implication pendant 18 ans, moi, non, tu sois allé parler du peuple. Il y a maman, moi, ça y est, maman, côté. Bon, ça va facture, il a payé. Très bien. Bon, il maman, moi, tu suis là, là, là. Bon, il maman. Nous avons dit que officier de la mission, qui recyclage qui tourne, empoisonnant Joseph Kabila. Nous avons dit ça, on va payer. Combien des officiers qui ont été empoisonnés dans qui tourne la payé la tête gaillard à ça, on va faire. Nous sommes la cause qui va tout pour le peu déstabiliser. C'est le sang humain qu'il a tué et comme ça est calme. Il a tué beaucoup de nos officiers. Il a tué tous les officiers du Congo, c'est blessé. Papa, la mission général, colonel, capitaine, Kendara Kitona. Ça a empoisonné, à déstabiliser leur armée à Boukiamou. James Kabare, un jeune rwandais, il a dirigé le Congo, force armée congolaise. Mais un Rwandais en tête. Pour le Bénaramo, son nom, Nungunza. James Kabare. Pour le Bénaramo, donc, comment nous avons la discussion pour bah préfésant, bah tiens. Beaucoup de permis, hein. Ma casse soutient Batumbako. Tout ce que Dieu a créé est bon. Bon, il va ensemble. Il va oh. Allô, Baïni. T'as la musique de la Tumbako. Bon, il va aller. On a la gorge, on a la plane, on a la camoune à la droite. Bambo, Bamungolo. Eh. Vous avez dit que blague. Il est Ganjamin. Ganjamin. Vous avez dit que vous avez dit logique. Abandonné comme Bundela, le peuple opprimé comme moi.
abandaki koloba te ke bobongola mitema boyeba te ya alaki bongo te mundele olobi boye azongisi boye olobi boye révolutionnaire eloko tozanga biso na Congo ya mwana oreke boteyaka bato bakoma neti bamimi na bino révolutionnaire man un prophète même bakiziamina ana basonika futa banani bifo bazala barévolutionnaire mpo na mboka na bango wana tokondima nzambe na bango bino nzambe na bino azokomisa bino bamvandu pays na bino eza na guerre bozokoma bapatron yango ni likambo oyo bande bakufa chaque jour na Beni Butembo Ituri Isiro biso a l'église na bangunza omoni bozotinda maloba ba lettre na musika mais ngunza omoni vraiment ki ayedi makambo ngo aya nazoluka ngunza oyo alata kimbangu photo kimbangu naki misuba bandelo ngona na KTG News John Makese Sali la KTG News na moni pe ko vraiment photo ya kimbangu so boli bomo na photo ya kimbangu ya solo botala mo pa Bishop John Makese na KTG News boromona KTG News culture na bosolo na politique formule 2 boromona kimbangu ya tumuno boromona vraie photo na ye c'est photo wana o batira wana tinza mala lokuti bato babandelo ngolango gango mona Suisse abenga kalongoli nango la palais man bakosi mokili oke bakosi mokili te bakoseli nzambe makambo nzambe soki amodile Congo abandeli yango sikoyo na bonzambe na biso potango bakendaki na table ronde balobaki na bakolo na biso wana to mpona église nini tokokotya entre peuple na nzambe pourquoi bapona catholique mon place va maudire pays. La conférence nationale sur le l'église catholique. Avec papa wana Moseng. Ma nazo biso makambu ya mboka oyo ezosenga ma batu il faut ba yoka ba comprendre ce qui tozo mema ba pays la odicité te refaire réveiller peuple. Très bien. Peuple congolais. Makambo tozomona eza Tshisekedi te mutayeli biswango. Très bien. Yebe bomona okokisa manda na ye azwi balar na ye akesa la bourgeoisie na ye côté akolinga kende. So ba osala kinga kati nende na yo kiazo sala en côté Angile brasserie awa akeko vanda ba kozwa susu mususu ba ko manipuler ba ko tia wana to continuer kaka système oyo. Alors pour te sauver président Tshisekedi. Très bien. Peut sauver Congo. Tshisekedi a tiaka ba soda ba organiser ba marche na biso. OK. Ba beta masasi te ba benga na batu te. Batika peuple ya Kisasa. Ekene na ambassade ya Allemagne, ambassade ya France, ambassade ya États-Unis surtout wana kutunde. Kuna de violence fait contre ba beta na bango ba bombe na bango soki ba bombe chimique soki ba ni bombe nucléaire surtout c'est pour que l'ambassade wana le Congo doit changer le Congo doit changer ba misale zo za la tête d'église zo za la tête sensibilisation ya batawera batafali batu ya Lamuka batu ya Tshisekedi batu ya Martin Fayulu batu ya Muzitu batu ya batu belé ba légion va belé Kimbangui c'est 27 millions d'adeptes bobima lelo vraiment oye ya misuba ke na ambassade ya France ambassade ya Belgique ambassadeur okemte ba ya ozoyena hélicoptère encore congolais batikili face porte wana ya ambassade des États-Unis ba mona ngeza porte porte ambassade ko kaina porte ici ba ata ba che courant congolais okota courant kuteza la congolais za courant bon comprendre bon comprendre kaza déjà la kati na courant me kata ni donc misuba oya na ba passeport ba ko ni atana ba visa mukolo ngo comprendre tena bon ça peuple congolais bon tique la distraction wana yo intel aleki intel bino tu bozaka na kati ya kosulu kisa mabele ya Congo
parce que vous avez adapté Makamba Bonzambe. Il y a Libanda. Soit-disant qu'il y a un panafricanisme. Qui vous a dit que Massamba vous avez la mise sur les lots. Mais ça me dit que c'est la même chef spirituel. Ah, vous avez un chef spirituel. Il y a coûté une batata à 50 ans dans l'église. Il y a coûté une batata. Non, on ne peut pas l'église 50 ans. Comment de père en fils? Mais c'est la Bible. Tu vous savez ça. Ce que tu as mis dans Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Pèse ça dans la Bible. Totalement. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Déjà, Batata va commis bal. Très bien. Abraham engendra Isaac Soginan. Isaac engendra l'endroit où tu as Matthieu 1. Bah, vite que celui dans l'autre la Bible, dans l'autre sous pour la chrétien, c'est un livre, na opé sa bino nengi bokomi ko tei la batu, na nengi ba komo tiki la bino na l'église, Yesu pe nengi ba tiki la kiye. Kimbango pe bino bozo benga nzambe, ba tiki la kile, il a été initié. Kimbango, pour jouer par hasard, il va initier. Hasard initié. Tout qui est pour vous on a pas vérité en boîte. Tata la maman écoute bazara tombo. Oh baba kimbango bota mate ba ko tei singa sa. Ah bota mate kumita kuyela nani. Mama miezi nani. Mama Ginzembo nani. Faut tu n'as pas ah. Buti ba. Mama Ginzembo nani. Mbuta kuyela nani. Bana kasa kimbango bala kana kimbanseke. Na veni sabu. Ba de ka pe na TV na ba bilamba kimbango ba pesa ka ba mo jour ba la bilamba prison. Ba kasa kimbango. Bana kasa na propre bana kasa nzamba. Que tu as la bateau la palais, Nzuluka, qui a évité de connaître la bateau Nzuluka. Au tigre ventilo. Obikam ici. Batimo Savana, attends, mettez. Et qui m'a mettez. Ah, tala, maman. Azalaki na tata na maman. Nabana kasipe. Nabana kasi. Bino bangunza na tu na bino na question mo. Ok. Bolobi ke kimbangu azanzam. Histoire de kimbangu soto landele ngo bien. Aya kubotsa mama mwilu te aya kukuta mama mwilu selon bino azalaki na mwana kimbango pende koloba kabota bana misato eza faux archi faux oh bana ngo bazalaka 4 oh nani wana batu bakombo yana mama liboso kitudia poni batiaka kombo nete kitudia Nelly Kitudia Nelly kenga nani ngani déjà ndenga za soka na ndemiso oh yo savana donc moi qui manga liboso Nelly Kitudia et akenda mwana mama mwilo liboso akenda adayaka Nelly abota mbala moko ba minu ebele na munoko akoma koloba abota mbala moko banda koloba kimbanga lobi ke no oh so na tige na monde extraterrestre asonge patata bon tant que dans ba Congo mona ba institut Nelly institut Kitudia te faut qu'on vous explique ba to histoire Kitudia wana za siko donc ne ba Congo ni prochaine Kitudia wana te il faut que le là-bas ok dans le temps la maman gouverneur wana ba oh vraiment go sala ki toko na kati ya là-bas la professeur verset Matthieu chapitre 1 verset 1 généalogie de Jésus-Christ fils de David fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Jacob engendra Judas et ses frères. Au milieu de Jacob, il y a un Judas. Ba frère ba Judas, ba Joseph, banani ba Benjamin, bana Jacob. C'est ça. Siko obi mutateka Joseph. Comment n'est-ce pas? Judas. Mutateka Yesu. Comment Judas? Comment va Judas on va zoya na mission? Ba teka teka. Tout qui tala, mukolo ko déchiffrer les Bible yo. Munza mokote, bozate. On va sambuki di ba pecha pa papa. Papa va yibi makambo. Osuka avantage à Miki, n'enga na osenga bala mfuluzi. On a ça vraiment la volonté. Avec ça, tour Europe. Avec ça, biso tour Europe. Donc, quand tu as la vérité, pour une conférence de presse, c'est ça la dynamique. Donc, on va faire expliquer une solution à Congo.
ce qui est dans le balanga les souté et le bas Koko Seruti Congo et Koufi. C'est ça. Parce que le président de la République a besoin de stratégie à le balanga mais souffle à ça la pas de ça la terre. Très bien. On va. Très bien. Et là on a ndimi bango te banda balu bango ba banda qui bokonzi. Et ça va Félix c'était Raymond Tibanda. Ngoyi Mulunda. Ozolo ba kombo. Très bien. Nani sosi. Oh la ministre surtout. Alors qui Bogar le père mon boy. Ah, Bruno Tibala. Bon Sali Badiba. Sali Badiba. Bruno Tibala. Comment bino ba ministre ya baluba bolé qui bosala ta université. Je félicite mon grand frère Tilo. Ainogi aya. Qui n'a pas ça on a eu ba kusuba kama la limiti assistant chikité amena Congo. Pour pas donc il y a mystique à combat trop donc mais le lot que nous t'as là-bas na iniki ndeba to fan. Félicitations. Très bien. Félicitations à Salim Mama et mon 500 000 places. C'est ça. Ça c'est un culturel d'Afrique centrale. Ça donc azo ça là Congo ça Gaïa. Arrête de ça les ongi. Mais azala le rare oyo nana kotite kotenga na lobaka wana. IDPS social. Voilà, tu finis la parenthèse. Tu as déjà 1. Dans Matthieu 1. Matthieu chapitre 1, ok. Et c'est Agendra et ses frères. Bon, bah frère, nous on a le sous-sous. Bah, bota, bah, qui 12. Bah, bota, les sous-sous, n'a d'Égyptien. Pour bah, y a un Égyptien. Bah, bota, ka. Et puis Jacob B. A zonga raté, pas comme un ravier. A tika kawana. A kufa pekawana. A kule pekawana. Bangunza ba yeli baloba. Bawo mona ba vision. Toke ba, toke. Et ses frères, et ses frères, et ses frères. Et ses frères, Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, père et Zara. Père engendra Asrom. Pourquoi verset où il y a Matthieu chapitre 1, verset 1? Pourquoi verset 1? La personne par rapport il y a Ndenge Batou dans l'église. Vous montez les familles à Jésus, il y a la généalogie. Même la Kimbangwise, ils ont la généalogie. Généalogie de Simon Kimbango, fils de Dieu. Kimbango, Ajandra, Biagenda, Biagisoroke, Bialungani. Bialungani, Ajandra, Kiangani, Abotabadi. Papa Menta, Papa Menta, Sikoyo. Et l'autre côté, il y a une confusion. On peut Kaboula Bango. La Bible. Ok. Papa Sami Masambukidi, Ajandra, Masambukidi, c'est comment il y a la journée de ce milieu. Vous comprenez? Parce qu'on peut tuer la paix à Robota. Masambukidi, Ajandra, Kingani, Ajandra, Iti. Wangu mzape, Bozo la Tagari, tu es Rwanda. Quand tu finis la Bible, vous voyez bien, vous dites, Zaka Kanaka, Bible. Quand vous parlez de la Saint-Esprit, mon livre, tout ça, vous avez dit. Ça, ils ont dit. Ils ont dit. Na Congo, mon livre, ils ont dit. Lingala fabriqué, ça, c'est bon. Il y a Saint-Esprit. C'est bon, tiens, mon Saint-Esprit. Si vous avez mon Saint-Esprit, bon Saint-Esprit, pourquoi vous choisissez la généalogie, la grave la vie, tu n'as pas rituel de généalogie. Si tu as Ajandra, mais si tu as Mie Ajandra, Moïse Mie. Tu n'as pas nous, tu as Ajandra, ce qui t'a donc, Papa Ajandra, on refait pour Wemba. Jana Ajandra, Petiola Nani, Badajuba Gigi Lubanani, Kotuna Tokedi Doyo Ajandra, non la moine. Donc, les années Timouki, Momoé, Batamate, Bazo qui s'abatamali. Batamala, Bazo qui s'abatamala. Ceux qui ont dans l'église, Batata la Babo, on ne soit pas Ngouma, mais sous ce qui va y aller, la place va où tu as mis la chose de Wati.
bazotikaka bana na bango bakontinya kokolonize kaka bato kovaincre bato toke na miziki soki onandi bamusicien ebele batata na bango bazalaki bamusicien soki batata na bango bazalaki bamusicien te batere na bango ya miziki baboti bango neti Kofi baboti fala papa oyo baboti emele baredia misi wera boti fere bafabrikazi batabulei baboti bapapa wena balombo bakiali baboti bamadilu bakarapapa bagani mboka na biso Kongo babungisa biso culture eza base ya makambo nyonso na pays nguta misi explika bato makambo vous êtes un comique nguta misi aloba makambo bazoloba kaka balivre wana nakotwa bible kaka neti référence légende histoire mais bango zebazaka neti makambo oyo ya kipepa eza na kati wana eza mpe kaka niere azalela na bomo nayeba nakobokolisa bango tuzi te namoni elelema nati ba rouge bayaka na kingo asimbikane azalaki na bajean de jeune na bato barezo na bafondenga naki rouge petite sere nakofaki tikelo yemi tikelo bakofaki balobani so ezalaki welo longwa balobani yemtalekisi omwana bapri petite sere bane abakomile barouge oti kosala na bato misu bafrete me bato bamonzi ebele bazosala na makila yango oyo baforme bana bango bamitu ebeba bango bato ya wasangula bakipaka bana wasangula baza epamie tikunjisa na mbebele poso bozo kritike tikeva aliaka makaso kimbama na musa moto na tombaka mpe kimbama na blonga yengo wana pena nde limbisanga yi na kondima na dute parce que rien kimba wana ba yenwa kimba ko yatungu mais no bengi Chris masambula masambuki ya benga kimba Chris kimba koza na Chris c'est quoi c'est qui c'est la parole qu'est-ce que la parole c'est qui la parole c'est qui c'est l'homme des Écritures, la parole c'est Jésus-Christ. C'est pas ça. Mais si vous avez dit que vous avez Christ, vous avez envoyé à Christ. Yo Masambukidi, vous avez Masambukidiste, vous avez l'église de Christ au monde. Si vous Christ n'a pas de nom, vous avez c'est lui la parole. Bible au Botana, bien clair. La vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.